bino bozali ebele na ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bande ko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino betika ete kimia nzambe tata e ingela o mabote mabino. Merci encore une fois na babonné na biso ya Océan du Congo pe bande ko la biso o vraiment boza ko partager l'émission bozo so pesa ta na bino pona kolanda pe ba commentaire pe ba j'aime en tout cas que Dieu vous bénisse. Bon continuer na ko partager l'émission na ko liker nzambe akozanga te ko la bino quelque chose pe ba penser la bino to nango pa baté esika o ezalaka chaîne auto analysaka ensemble émission plutôt chaîne ezali ya libération ngai molobela bino Océan du Congo tozali bongo ko sensibiliser ko sala éveil patriotique ko conscientiser peuple congolais ko mobiliser ko sensibiliser natina ete toté les matos obobele lipanda toté les mapo ete tolonga likambo la biso lelo bande ko balandi da kolobela penza makamatali papa ngbanda pambate ba révélation ezali penza koya na confiance moi ndambo ya bato bapesanga bato biki bali ko benga ya kochola ya kofinga ya koloba makambo ya lolenge na lolenge kasi biso pe tokedaki na moi se ya mai kolukaka tokoyeba nanu to analyser makambo na koloba soki pe ekozwa esika epa ya bandeko pona yebi opinion ya moto tokoyi kopekisa yo te oloba ete ngai naza malamo ngai naza mabe ngai nazali ya boye wana toboyaka te ndeko biso tolobaka mbomba lilako botema sanduku bakulaka bayebi bakoyebisa bino ntango topesaka masako ya libongo masese ntango tokopesa losako mais yambola kuta penza la mayematali papa ngwanda pamba te to ali kolobela ye po atiki biso ya solo papa alaki na mabe na ye pa na malamu na ye ya solo eloko moko ya motuya oyo ngai nazwa epa ya papa wana esengeli la kabola yango la bandeko basusu pamba te ndeko to ebaka kozala bato malamu mais yambo tokotala likambo ya mawa oyo ezali kosala tout ba peuple congolais pe ngai moko mwana ya mai eloko na vandi awa na lingila pesa mwa toli na ebite soki ekozwa esika mais na bandeko bakoyoka toli oyo ekobikisaka bango mikolo na mikolo bandeko na ngai surtout na tali misu na ngai na bayi diaspora toli oyo komela bino bayi diaspora bandeko na ngai bolongwa mboka bisika obozalaki na bakongo central na Mbujimai na Kananga na este kuna na Babunia Butembo Goma Ituri Manono Lubumbashi Kisangani Kolwezi bolongwe kuna na Mbandaka Basankusu bipai na bipai Geme na Bwende Boteka bisika bike Boma Mwanda Chela bokei mikili ya bapaya ba misusu batinda bino pone teolo misusu pe bakendaki basi to mibali babengisi bango misusu pe bakendaki baparents to pe bandeko babengi bango misusu pe bakendaki kaka ndenge ezalaka po akoma aluka abikisa ye baboti misusu pe bateka mampango batindi bango na poto kasi nazo kokotela kati ya makambo wana te na kopesa bilo toli bandeko bangai bino biso boali bobele ba Congolais bisika biso o boali kofanda na mikili ya bapaya ya mendele to ya baindo bozali ba Congolais mboka na biso ekokufa tina etumbala bino ezalaka nini boya nolanga koswana mafingo tope kolakisa na lolenge o bino bozwa tope bozwa te yango nde tina na 21e siècle oyo bayi Congo mani ya diaspora ba kosala bomekana ko ya nolanga mokili ekomi modele mosusu évoluer mais botala na bisika obile bouti la mboka la bino bandeko bapaya bayi Congo Brazzaville oyo toali Kinshasa Brazzaville bobele mboka moko
toalaka malamu na ba papa Edgar, toali malamu na ba madame Linda Makoso na mobile la ye kwa toko simba na liboko bandeko na nga poete soki mboka moko ebongi siba iso Brazzaville eko toko maponami eko salama bato balingi sasu te me sasu ako vanda ako tombo nguma wana tokoloba yango na mikomisa likoya po lelo ako pesa nde toli bandeko bai diaspora ya Congo, République démocratique du Congo. Botika nano mafingu. Botika nano koina na bino. Botika nano kotola na eko pesa bomo ite plutôt bako seka biso. Na tango oyo ndeko nanga eko pela na mboka la yo. Na tango oyo makambo mabe ko salama olieto koto na mafingu olieto koto na kolakisa naka esengeli to senga molimo ya discernement etalisa biso nini esengeli to sala pone kolo wa biso tango boko inana tango boko fingana e aline loko moko iwawa yo be o biso tolobaka e fanzo bila ako kota pour la kotia distraction na biso bato to ali na terrain to ko bunde tumba tango to ko mona ba video ya mafingu ya kolobaka maloba elongo banite e ko sala biso ma po biso to ali na terrain makasi nini ba ko pesa biso poto kele ne tumba to zonga lesu sima po ete to kata ntina ya likambo to luka moto ali na raison to luka moto ala tort to pe to kata na nanu kote bino boko boma na kote boko sona to pe to koba na kobunde tumba na Chilombo na bandeko na ye ba criminel o basili ko sala biso mabe to li océan de la presse ya libozwa kimia molimo na nzambe tata eyingela la kati la bino bozwa kimia moto yo moko yebi na kati noko ha moto ya libango pona ko destabiliser combat ngai soki na okili kabo eteli combat na kotoko pamba te biso to ali ba victime awa la Kinshasa bino boko lia mangoya boko toko la bwana sociale boko tambola malamo pays ya loi mais biso awa na bana na biso alors soki na komona bino bokoti na mwali sano ya mafimbu pona ko destabiliser combat esalaka mabe epa ya mamoseya pamba te ya likamba Congo boyebani te bokomi lelo kosanga lisanga po babundela Congo kasi na bondelo oyo bandeko nanga bongo te na boyi kotanga bakombo po baloba ete la sala parti pris na boyi koloba po bokila lokonde fa mpekato oyebi yango malamu kasi na kosenga kimia ya nzambe tata eyingelo mabota mabino moi message na tindela kibilo po na koloba maloba mawa kimia ekota soki boboyi koyoka na koya ne kabola bitumba soki boboyi koyoka boko distraire combat soko mono kotelema mate pour le Congo kanga mono kono sala babeze na yo mais soko kotelema la République démocratique du Congo tika babundela ye ko le Congo to la besoin intellectualisme te to la besoin bato mayele te to ali na posa ya ba mama o batelemi surtout ba mama o batelemi ba yeba katalika monde ko langa ata boboya ka bato respect na mamungala s'il vous plaît. Respect na Mamungala, s'il vous plaît. Encore une fois, respect na Mamungala. Cette dame-là, Antima, ko se tonaye, en tout cas, na sengi bo, tosi boza na Mamungala. Toli na ngai na bilo ba diaspora, to sungana, to zala malamu, bochi amilimu na bilo na se, to zala malamu. Nzambe ya lola, akota likambo la bino, molimo mo santu mongenge sabino, botika kobomana. To tala likambo oyo Chilombo akuboma biso ekozala malamu mingi maye na lobi makomela bino oyo ki yango mabe bolimbisi oyo amonya ngo na lolenge ya malamu asa ele kozala malamu mais respect na Mamungala s'il vous plaît encore pour la 1001e fois tokoti sikoyo na makambo ya pasi na motema makambo ezali konyokolo ko balusa misisa ya papa Honoré Ngwanda Félix Chilombo soko kozala malamu lokola papa Honoré kozala malamu tota la vidéo oyo soki kopesa conscience na bai politique ya Congo Congo ebongi bongo tozonga eko na ngai problème tozana yango ezali likambo mokete
tozali lisusu na ngonga toswana na kati na bisote. Tozali lisusu na ngonga ya koluka kobetene makofi te. Na yoki bato mingi baoyo mosusu baze koloba yango par ignorance. Ba mosusu mingi baze koloba yango po bapesi bango mbongo. Bakoma na kati ya ba internet, babwaka ba tract pona koloba baoyo wana bazali bato ya ba mobutiste, baliaki, babebisi mboka, bazali na droit ya koloba te. Mon frère, ma sœur, ozala mobutiste, ozala gangster, ozala criminel, soki litolu na yo bakondi yango na Congo, mboka na yo eze Congo. Balobaka pete ata mwana ya moyibi, mbala mosusu, eleko batata balali na butu, ye azozonga na operation ya moyibi, aye kokuta pe moyibi na lopango akangie. Bongo moto wango nani? Eloko na lobi yangoyo, mwana ya moibi, abimi na butu akei koiba. Tango aze kozonga na liboke na ya moibi, aye akuti na liboso na ndako moibi mosusu azoiba tata na ye. Soki akangi moibi tata na ye akoboya ye. Soki toze koloba yango, soki tozali koloba yango, mes frères, mes sœurs, ezali po ezali mpasi mingi. Naze kosola na bino na lokota ya mboka po tolobela na biso bana mboka verite. Lokola nga na bimaki na mboka nasali mbula mwambe libanda. Nakokaki pe na fanda libanda lokola bomoni nga wabwe na kondi te. Naze na nzala te, naze mendiant te. Nakokaki naloba na fandi libanda oye koleka na bango kuna makambo na bango. Soki na lobi boye, nakanisi meme bana na ngai bakoki kotala lisusu foto ya tata na bango na elongi te. Parce que lokola na bimi, mbula mwambe, totika kimboka, tosali mabe, tobungi pe lokola. Mbula mwambe to réfléchir liko na berreur na biso. Tozai kotala ndenge nini eze koleka. Tosengi bino pe bolimbisi mbala na mbala. Tolobi bolimbisa biso. Tosengi bino soki na lobito ezali po soki nazali kosenge pardon wana naze kosenge yango pe na kombo ya mokonzi oyo nasalaki na ye po nazali sûr po ngai na yebi ye pe na yebi ke soki lelo yo ya azalaki libanda mbe azalaki moto ya liboso ya kosenga pardon pe ya koloba na ba Congolais bolimbisa ngai pesa ngai une nouvelle chance. Yango wana naze koloba lokwa tobimi libanda nakokaki na fanda melelo yo boye kokoma buku bayo bazai bozaya wa ba intellectuel bazai na kati kokoma livre ezali d'abord sacrifice ya yo moko ya ngonga na yo moko ba document yo na bimiseli bino na kati bokanisi ke bazwaka yango pamba po okende okota ti na Kigali pona kozwa mikanda ezali kuna bakopesa yo yango gratuitement. Lelo yo toze kosolola depuis le mois de novembre tango livre ebimi comme ngai naze na kati ya circuit na bango Kagame ya kamati mitindo apesi mitindo na batu na ye motu wana akomela bonane te bo abatre ye. Ozayi na raison
azali nzambe te. C'est la raison pour laquelle nazali na no liboso na bino tokomi mois de mai, mois de juin, pe akomona ngai mbula na sima. Mais tokokuta na face à face. Problème est na yango wa mes frères. Et c'est problème ya koluka pouvoir te. Soki na lingaki pouvoir. Banda na bimaki. Ezala bato babengani biso ba américain. Batunaki. Na lobi na boy. Kagame nazalaki déjà en Afrique du Sud. Museveni nazalaki en Afrique du Sud successivement. Batindaki bato na bango pona koya kotuna. Tomi kosaki ba pesi biso ba conseil na bato ya mbu monene kuna balobi ke moto yo soki tozwi na biso tokoki ko contrôler Congo ezali yo. Alors nga na tuni moto ya yaki na lobi otali motu na nga malamu. Donc omoni ngai na forme ya motu oyo ekoki ko collaborer na bino pona kende ko occuper mboka na ngai. Na boyaki yango pe soki na boyi yango c'est parce que soki nazalaka nde na besoin ya mbongo mbe na ndimaki. Mais ata ye alobi baluka vi na ngai ezala en danger. Ata baze kofuta bandeko mosusu ya bakongolais pona koluka motu na ngai ndenge ndeko wana alobi kuna sima. Il y a un créateur oyo azali ko protéger. Mes frères tolongola ko banga mboka oyo ya biso na Bible babengi yango eze Canaan ya biso. Mboka wana biso tosengeki nzambe tobotama wana te. Lokola tofandia wa biso nyoso nzambe nde aponeli biso mboka wana. Un jour un américain alobi nanga alobi oyebi makanisi nini na monaka tango natalaka mboka na bino Congo. Na yebisi na biloba. Alobi oyebi mboka wana na monaka yango tango tosololaka na kati na biso tolobi nzambe tango akei ko sopa ba bénédiction na mokili mobimba. Atamboli ti na Afrique tango akomi na Congo alembi afandi tango alali ekolo na ye ya ba bénédiction esopani. Elingi kotalisa importance ya biloko tozali na yango. Mes frères, tozali susu na ngonga ya koloba te. Biso oyo tozali libanda. Bapaya bazali kozila bayeba eloko nini peuple congolais alingi. Eloko nini ya mabe oyo biso tolingi totia yango pembeni. Volonté na biso ezali nini. Tozila te ba américain, ba belge, ba français, ba allemand, ba koya ko résoudre problème na biso te. Soki lelo bana ya Congo ba telemi pe na mboka Congo balobi te awa ekoki motu mosusu akotambola te eloko moko ekoskende lisusu te ti tozwa solution oyo ya mboka na biso bango moko bakopota mbangu po baya kojuela biso na biso moko. Bandeko balandi mingi ya koloba ezali te pona mokolo mwa lelo. Botali video oyo bolanda yango na bokebi. Eloko moko ekotangisa nga pinzoli Papa Honoré Ngwanda lobi boye. Soko boti mwana ya moibi akendaki koiba kasi na bozongi bwaye akuti moibi akoyiba liboso mpango la bango pakangi moibi abeti ye. Eske papa akoboya moto wana lisese oyo Papa Honoré alobi titango na akotanga yango na akoyoka na akolela po likambo wana lisalamelanga na alaka na mbwana ngai bisika na bandaka kovanda mbwana nga wana kombona ezalaki Braddock. Mbwana nga wana ayaki kobota mwana moko ya mbwa ya rasi ya mwindu po akila rasi ya kitoko. Mbwa wana babandaki kobenga ye mwana ya mwindu. Ndeko na ngai alanda na samba kokelo kopesaka bato batonga ba inerbe na tambola ya kosakala te pola mbwana nga. Batu kokana kofinga même papa moko na kotanga kombole te mazali kosala zati lelo ala parquet ya matete. Papa wana memaka nga na parquet ya matete likolo ya mbwana ngai. To komi na matete susi na labila ke le prison ponga na tindaka mbwana nga swa bato. Ah Papa Honoré.
mais mokolo moyibi aye kokata basinga ya courant kontila bamachete mpo aya komenase papa wana na ndako na ye moto abikisa papa wana eza mbwana nga lokola toyaki letage mbwana nga amona mpo ezalaki minui okokota na babala biso te mbwana nga amona sota mbwana nayebaki rasi na ye te babomelanga mbwana nga asota bandeko akenda kanga miyibi aswa bango abotola bango bamachete basimba bandi kopapa bavitre papa wana moye bango babimeza te ye moto makasi afundanga na parke azolandanga nde azoloba lisolo opela kotinda ye video oyo ndeko nanga na ntongo papa wana ye moko aya koseyanga bolimbisi alobi mama soki ezalaki mbwana yo te mbele nga labiki te mbele bakotelinga na bana mbwa kanga bamachete wana alobi mama zwanga bite oza mutu ya mibeko alobi te oyo eza signe ya kolakisa ke ozali malamu bandeko nanga nyonso tokokoloba na papa honore ngbanda lelo alobi yango na video wana bandeko na répondre bino directement po te eza mokuse na kokata bapesinga minute ebele te cordon aza nzoto malamu te nzambe cordon prendre rétablissement nzambe alobi ngwanda alobi soki mobutu sesese kokuku ngwandu wazabanga azalaki awa mbepe asengi bolimbisi mpe bakongolais soki boza d'accord na ngai borépondre nga est ce que bolingai bobenga mobutu te na makambo ezosalama sikoyo ata mabe ya mobutu soki asengai biso pardon te soki mobutu azalaki na bomoi tolingai tozwa mobutu te azonga aya nzambe motema ekosala pasi nasuki awa nalingi nalela letando eke te mpo nayoki mawa papa honore alobi mwana wana papa na ye kolinga ye nalobi bolimbisa ngai nasala mabe ebongo ko bakongolais bino bakongolais bakambi ye ekolo congo bolanda ko océan du congo message ya papa ngbanda ezala profitable mpo na bakongolais nyonso ndeko na ngai bisika omoni ozosala mabe ozoteka bakongolais ozoteka ekolo wayo oza koyina oza kolabo message oyo natieli bino ya papa ngbanda honore ekotela kati ya mitema na bino ntango bokolela ye botumbela tosikola kongo mboka na biso eza ya kokufa ndeko na nga tozwa motema ya guerrier motema ya moto na nzambe pardon ezalaka puissance makasi papa honore atalaki alobi babenganga terminateur je travaillais avec un dictateur pour sauver ma patrie aujourd'hui je vais délivrer la République démocratique du Congo ma vrai assassin na ye eza banani ce sont nos frères congolais na barwandais après méditaki alobaki et aujourd'hui il est mort sikoyo oyo okela komba papa honore wapi que Dieu vous bénisse ana silisi yo oza kongomani pourquoi oza koteka ondimi ozala kolabo Zambé oh papa honore abelaki akopinir bino on parle maintenant de la libération des républiques démocratiques du Congo le 6 avril tout le monde à côté les mains total à est et après les Congolais collabo bozaka na ba jugement ya bato. Qu'est-ce que papa Honoré vous avait dit? Merci l'équipe technique Labisso. Merci la Kabouya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci à notre corps de la terre d'Acosta Mondel et El Campo Dieu ne m'a jamais. Merci la Pape Dieu directeur recherche stratégique. Merci la Sango Mokonzi Parabe Misso Babisso et mon ami de tous les temps du Nolo soir. Merci na Yolik Makanaki Autriche. Et Ratakate. Merci na Papa Désiré Botuna. Merci na Maman Elisabeth Botuna. Merci na Maman Elisabeth Pumba, Maman Célestine, Maman Djao. Assalamu alaikum na bamizini malangani tababe. Soki soyez tout comme on en a. Bye.